je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Kakandenga sur l'émission. Nous voulons savoir émission rataka jamais nabanda konabino. Pour la rata jamais pour bino botindena qui le makambo ya catch congolais. Sport ya mboka na biso lead catch, hein? Oyo bino benga bokoko biso benga bokoko bino benga ngo kindo kizana ngo ka bokoko style biso ya ba congolais yango wana. Soki omoni mutu azo bamba mutu ba brikite azo beta mutu nzete za kaka catch so pepe mutu abeti mutu dans le vide abidi seti tiris ya kaka catch donc yango rande objoto ya kolobela awa to wa pina ese ke banda vie dia kufaki na banda ko kende attend nini comment on dit district par district to ina na chango na kina moamba na kindaki lukunga nesi koyo na funa bandeko. Pona nini na funa na bike bozo to boba champion local kwa nini ozo ba féticheur to kaba technicien kokima mbango eza pasi mingi champion local ndenya zawana asalaka moko asanya ba technicien mo asanya ba féticheur mais mikolo na baki tellement que moi nazakanga mo te ba chaîne za mingi bo comprendre bango se bakira mpanza ba féticheur yango champion local no mpanza ba technicien kwa bango ba catcher surtout lo belaka ba féticheur ba technicien te bien te yango na soko yo taper ba féticheur mikolo nanu zapper nanu okuta pia bato balo ba féticheur ngami kono baki ngaka na ba technicien de makambo na yo wapi bebila ke na funa mais précisément tabo boka na baka national économie na e bandal c'est qui na yo wapi na kotanga kombo na été na pena ni bambote sky bien na Prosper Bakine mwana ya Dallas tongo ve Prosper Bakine vie Eric Tola mwana Belgique vie Eric Tola kasi na biboyi edi enge de papa social mwana France ya tongo. Tona qui en Angleterre, na lobby, venanga Gilbert Nzenza, Gilbert Nzenza, bato na otanga ya bato yo, baba champion local abwaka bango sala bien. Yo loko ninga ka otala kablo na musika bana bokote etalika yo. Ndenge moko na lobby moi ça pembene nani? Moi ça pembene Ginette Ngolo. Atama luka ngolo. Ayo la démission, ayo ta émission ngwana na bwaki pe na pika mbote sa bien makasi donc Ginette Ngolo donc ni vraiment na bosse te ko bongo vraiment na zo na kin ko ba edi président Abdou Etina moto ya bato. Président Abdou Etina moto ya bato. Yo peso ngina boka yo soleka to sola makasi ndenge mwana lobike na yeno na mbe invité pa bobo champion kala boka mabanga belé champion kala lobaka mingi na yamba na invité na ngai na bandal espoir ya bandal maître Tomato mbote maître Tomato bonjour champion local maître Tomato kala bweni no kimanga obike na mwa yo ba photo na poto yo mo ki ba poto pa pamba ezeka mo tourisme ka kawaza tourisme pour la CPS bakachela za kana mbongo te yo za mbongo na ko so bakachela la pauvre na ko so bakachela la pauvre ne ba ba ko musala passe ya ba bola singola sekio ngola ba Ginette seke belé bakachela la pauvreté Ginette Ngolo moi bien wane sanga bien makasi mais siko na nute na sima bakachela ba pauvreté kachela comme ça pauvre za yemo na ngami comme ça pauvre parce que toi ba star lo ba star nyonso ba betela biso maboko ba kumisa kabiso ba yembela kabiso alors pourquoi tu causes à la salité pourquoi poto ezaka pour les musiciens et non pour la biso na ba comédien ko ba ko mokende et voka bino dans la station to koleka ba musiciens là avant c'est ça dans les années là c'est ça voilà raison mais maître Tomato obi à partir ya kokota na monde ya ba catcher mingi tonoka sabe to mona boleta buta makala boleta ba caleçon boleta ni tono mona no bata passe mais ne ko découvrir que ba catcher batanga bazo ba diplôme y compris qu'on a yo moko na la collation na yo licencié en gestion informatique na yo ko découvrir que ba catcher ce sont bazaba on marié ba parents na bana na bandako na ko découvrir que ba catcher bazape na ba mbongo ba moyen to tanga ba bien mutu na TV ezati na kinana bandako ba catcher rebelle na découvrir make non ba catcher bazana ba moyen donc totika kokanisa na catcher za msala passe yango boni ba ko réclamer que pona ba bunda nde ba bunda ko felo mingi bonekija ba ko senga va abunda ba combat il faut moi producteur moi mécène pona esala bien makasi Maître Tomato combat ya felo za la raté parce que le gars mutu kwa Maître Tomato abunda felo ti la combat ni felo so panzi mutu mulangi na mutu combat ya felo za la raté combat nyonso tant ba invité c'est que quelque chose y a ouais fende ba invité to yeno kaka
On a yé car non. Pour avoir un bon quartier, il faut l'inviter. Mais ceux qui vont inviter, c'est qui va valoriser. Mais tomato, invité, mais style na bino wana, tomito longola yango parce que beaucoup miko boma bat na baringi trop mettre. Style na biso nino. Style ya kotombola kaba bilangi banzete ko beta batu lokwa. Le biso to mesana kati na biso, otie mutu akangami, abimi. Oya bino oyo bozo beta kaba tu trop baleki na yo ba liebona liwanza. Troisième personne. Bazo boma batu trop na bafé. On dirait la troisième personne bazo boma te. Modi wana zali. Boma. Tout d'abord moi kati ndenge bunda mawana nyoso to saka entraînement. Pour qu'on exécuter prise. Et il faut faire un entraînement plusieurs fois. On comprend. Pour ça maîtriser le côté même quand tu formes un bal dans la club. Il faut la savoir là que deux qui ko bunda boyer. T'as la prise sur béton bien contre les à la boy. Alors moi tant que exécuter prise à moi que non prise yo bah ça la boy. On comprend. Abomi tes erreur ndeye. Docteur parce que na explication. Mettre tomato. Na explication. Ils ont erreur peut-être il y a un entraîneur ou un entraîneur qui bango. Parce que ils ont erreur il y a un entraîneur qui bango mais ils ont erreur il y a exécution. 3 fois même abomi 3 fois abomi banane. Mais kaka Chico akufi mais avant Chico jeune moi akufi mwana na bino pe ya funa moko ngaka kufa alingaki ma akota ko hôpital akoma grave quand même. Bon yango moni et c'est il faut un quartier il faut beaucoup d'entraînement. Quartier tango ça entraînement belé oyiba ko za maîtrise à combat na yo. Pour quartier sozo bunda na sentiment ya batu. Ouais. Na miso dobe bamba ye pozo bambi. Beta ye pozo beti. Boaka ye pozo boaki wala ndozo bo makati. Ouais. Poto yaka poto bomanate, poto sala na mabete. Mais to yaka ne poto gagner. Et puis n'oubliez pas que minimum bo exception que non, ba conséquences dans sa carrière. Mais baba ne fait pas ça chez vous. Oui. Balba o logo yo yebite ko sala ngona ring te. Oui. Yo sala logo na ring o yo yebi. Oyo yebite ko mekate? Maître na sali constamment yo comme troisième catcher oyo na sololi na na makambu ya liwa ya maître Chico azo baka ke non erreur eza ya ko bundaka na ringi na sentiment ya public obosani ke ozo sala nde spectacle pour no sepelisa batu mais na jeu o eza plus dangereux que jamais. Donc c'est que toujours comprendre que ba catcher rebelle ba koma ko bunda pe na ba sentiment ya batu za maman conseil oyo o ko pesa pe na bande ko so ba catcher o ba bundaka na sentiment ya batu afu. Bon au moni catch to ba na catcher na komi catcher il y a incite à mingi bon catcher faut da bon lutteur. Pour un bon lutteur muta pratiquer lutte na ye ayebi ko kweya facialement donc seulement ayebi ko kweya ayebi temps à poser du corps sur la lâcher il mo ayebi ndia se protéger. Vous comprenez? Bon yo tango za lutteur de net zo boxer so na tombole na lâcher akweya ndenge ni akweya ndenge ni yo moni to senga na fédération ba ligue ba tente ba teme la vraiment ba to ba fongola ba catcher yo lui sirer comme c'est catcher. Aujourd'hui, Moutamanyoko, comme c'est Kaché. Aujourd'hui, ce qui est Kwado, comme c'est Kaché. Ce qui est Kaché, il faut que le Kaché soit Kwado. Alors, tu es face à Maître Tomate. À Tabino. Ah, on se bat d'abord. On y va suite. On y va suite. Donc, suite est terrible. Pour la noter à antenne quand la tiki antenne la tiki et logo de mais oui bele ba kimanga pour ceux qui yo pesi moi no musala bien te o wote pa mbiaka yo ga mutu kombo tomato de il y a la sauce toujours aïe oui je m'appelle Maboko Yanzambe na habité na bandela koloba ke loko chaque fois bate belé te lobaka ke kacha bakosa kabiso kacha basaka so bakosa kabiso be bakufa na ringi te boyebi ke année oyo kaka na année eleki déjà ba 5 ou 6 kachera o bakufi na ring désolé ça ke o bino okasaka aonya telo kosa awa sasa yango ka ande bato bazokufa les conséquences sont réelles ba metien ba loba yango na uta komona même na Lubumbashi bande kona biso ba Shakira ba kendaki voyage na Lubumbashi ba jeune kaka nde bamona nde babeta bakoya moko peta baki basali na ndenge na bango ba je abeta mninga koya boye kolonyo nyonso corps sur place akufi donc tout ça que fort ya komona ke loko nyonso ba je te quand nde to mona ko kumba ba loba eza sacré il faut ba la kisayo
moto azobunda na yo moto alobi na lisolo eza en grande différence po eza bitumba eza bitumba oyo tobundaka babetu ono po omende na panzaka nyama wana oyebi nayebi te bete bute moto apanzala moto eza blagi te alors yo veno ya palobika ngai akomi na kache sava mata tobunda ya toyoka nde toyokalaka yo mpe bunda okozwa ya kobunda ngai ata batieli nga $10,000 nabunda na mete tomate ata yo moko kata bota pri nakufi kosanuka odaye nakufi mpona osepesoli asepesa bamisusu nayebi te mete tomato banda baélection eleki oleki no na média te oloba baélection nde batanti elekaki nayebi te mete tomato choix na bino ya funa ezalaki bien mpo na yo ou bien ozalaki na choix moko boye mais ozalaki mpo na choix funa élection ezalaki nga moto ya liboso na vote président biso funa ngai moto ya liboso président poisson nga moto ya liboso moto na bandaki kovote ye imupelo bango ka polele boye bongo sio na bomba nini baoke na ngai na votaki président poisson banda au voté président poisson maître tomato vous aurez remarqué est-ce qu'il y a un changement ou bien vous avez quand même un projet moko boyo sala na kati ya funa parce que banda pe ba président ba voter mais nazo mona silence ba au moins la minute yo champion local ba élection de là première étape le gars ya funa deuxième étape c'est la ligue. Après troisième étape ezala fédéral mais nalandaki na info que non babi na Lubumbashi be sukona ba sa sur ba élection batante ezaka na kini te il faut attendre la province parce que c'est pas ça évoluer après soit si ya batante bien sur la ligue après ligue ba na fédération après makamute ça ine bani marche donc quoi pango za noma na ebite na lobate mettre tomato tout qui ndeko chite mettre chite na mte santo tuna yo sikoyo mete tomato problème nini makambo na yo olakaki biso awa ke ozo voyager ozo kotambusa makolo par rapport ya ndenge yango makambo euti kolekawa okende otambusa makolo tala mpe mokili ope mama moke mais kozonga na yo okodémarrer makambo tozomona silence eza mingi eza dia quoi bon nayebisa bino se tomato ana CNT mokili ya calme club nangeza comme nango 4 club kin show bandal des fois kinenika kin show bandal so luka to vandi yozo ka suna yango aza suna yango na okoma tiwana yo ka the king puis mutu na nga donc équipe na nga na minute biso to vandi na biso tozo ka makelele te ba champion ba zumona la tête de ba champion banani ba otebeka banani yo na minute to mona mutu te tango siko tomata kwa bimaga mutu kaka boye yo mwandoka makelele bandi yo moyebiti okoyoka makelele bandi mais mete tomato natunaki wana po anayebisa oke nazalaki na Kanluka je crois 3 jours passés nakutanaki na jeune moko les jeunes catcheurs est ancien catcheur mais moi oazo bunda moi makasi nikolo yo soda tango soda nakoki korapele obundani mpe dambala moko obimisaki tomate dans la sauce voilà obetaka tomate dans la sauce batango mpo narapelaki yango mpe kuna mais ntango pauti obunda na champion na bino gouverneur de la ville de Kinshasa Migolba gouverneur abeta animal gouverneur ni ya ville ya Kinshasa Migolba abeti animal pe bina liwa a juste un animal donc nzinza za osa fiera akokufa na pera ya mpaka na kwa nde balobaka nzinza na sa fiera nzinza sa lolendo akokufa na pera mpaka na kwa nde balobaka akufi na pera jeune ya mpaka te ya jeune mpaka na kwa isira ngoza la bongo akokufa na pera mpaka lotoko baba ya lotoko lisusu ate ya lotoko kwa te vera jeune mo bandole la moi babeta ki champion là Glody moins de vide donc babeti champion de Kinshasa ibete lo lisozende bon babeta ki champion de Kinshasa ba botole sentir sky champion Migolba champion Migolba mutamakasi c'est le quartier tena so ke zani Lyon te azali nyao na biso banda kala wana za Lyon te yo mo yebi tonga na beta ye
na ba président ba kotaka oyebi nde azalaka menacé na lemba ozalaka wana nazalaka na ngai kuna les fédérations bazali pour ye mais aganyaki yo quand même aganyanga na ye abeta baspire soki combien de fois champion local sota moto akuta akiobeta ye de bino nyonso bomona migol bondike lo te ata siko moto akobeta nde na yoki migol bande champion de Kinshasa bomona migol bondike lo te bino nyonso soki abateki koma migol bafaçon bozoboya abeti animal abeti lion c'est vrai animal lion babeti nalobaki aza nyau azalaka nene nyau wala nyau nde migol babeti nyau mpo nayebisa ye babi akimbaka ngai ye ake braza moto akobete mpe nani lion ya braza lion ya braza surtout lion ya braza ki ye tomato ayebisaki no tomato pere na ngai ayebaki te ake kuna ta lifante abeti ye okomprendre na braza ntango aye awa ndoka susu nani abeti ye nani monsieur le catcher tala kaka abeti ye papa koko wana ya biera lotoko na kwenda beti wana nazwi kaka wana nazwi kaka terme na munoko na ngai maloba na yo da yango mpe abungi bango na scène mais na rappele oke le 11 oyo aza na komba na sosa lion nyau bon aza komba ya sosa esi babetaki te ate komba vedette lokola président honoraire gouverneur honoraire migol babeti ye mais famo signale nga parti ya mbanza nazalaki kuna nayebi kutu yango te ezali mpe informe mpe te sikoyo awa nyau abetami na ye epai ya moto otanga wana nani nyau ngai c'est malheureux bon makambo oyo bamenasa biso na kasavo na abetami na ye leba akufi na avere apaka ya lotoko na kwe ngai mamia bango kitoko vera mpaka ya lotoko na kwe okufela kuna yo nzinzi yango nazoba makele te oyebi ke alekaka sa aloba na te vete ngai gouverne alekaki oyebi ke na bapublication ataka esu te atia su te neso tomate aza mystique ndomona tomate anaza te moi te kine balinye oyebi ya kolele ezala nini nabi moi ke kine bali calme ba champion tout ceux qui ont qui babimi na sima est-ce moi moko azoleka na tv po oya komeka koleka na écran amonanga mais nani mais bazoyoka na te soda alobi ke kasi akende armete komone soda pa grand technicien ntango otuna ye pa gouverneur autobeta ye kasi gouverneur te autobeta eske okanda wana bango tu bagouverneur change kombo mosusu loba gouverneur bon champion migol bautobeta ye kanda na eske ota champion migol babeti champion ozela komba ya défi combat défi championnat ezoya batia basentia yango ange ezonga na lini bana babeti abeza misu naoki yo mosusu babeti ye ake moko apesi mondinga kuna senti nde nayokaki kaka apres ya mosika tala omoi championnat soki batie championnat moto aza na 10 combat ta 15 combat combat defo dodika moko da ozwi na combat championnat omoi bayana bakimi nde mete tomate bakimi championnat parce que bayeke championnat bakutana na the king isa the king bakutana na tomato babike soki toke na championnat oyo banyama wana toza place tolekela te nde bakalaka biso bayaya mibale bale disciplinaire tosali bango oyebisambomoni babeti ya ezolo senti so nde mete tomate atikisa bato ebele kati ebele oyebi atikisi chantier kati atikisi loboko kati atikisi animal kati mosu nayoka su ya ntango nani wazaka sinzili ya wero nani sentinelle ya wero Golbert te yo ninja te nani ninja champion te continental utilo na poto ye nanga sentinelle yo bien yo ndo akacha yo ndo ba sentinelle zo batama na ba parler zo bibate babisa basenti de kala nga za base moko solide mais mete ninja ba petit ogege baza soki 8
yo za champion ya intercontinental ceinture yango ezala représentant yango wapi yaka ko bundao tende mamsu ala mtema kelele wa champion mo ceinture obombi ako ya kobeta yo ya beta yo oh grand message papa biso bani banaka tondo mena masanga na uti musika kuna na ngomela yo bani ozabe mission papa pesa soit fongola otekela masanga mais c'est la drogue papa siko na ngomela te ngomela metre on ba été pour aller atikani kana 5 minutes yo mona 5 minutes amke papa na ba 5 minutes ngomela bona kiti 3 minutes papa la bombe rapport émission hein oui je m'appelle Maboko de bon comprendre moi moi kokoso ba mettre ba linga koluka mettre tomate na makambu mingi ba yo ko tileti mais talaka bobitu wana tokende kuna ba matos te bebaki yango to boyaki makele zalawa tukate no pato gelé yango mettre omoni ke oza ba problème tina bandali ba Holanda yo ko tela ba parler mais yo ba ko Holanda ti ta yo ba moi makambu so to ko éviter yango moi c'est de ça ba long voyage za pour la pamba te la bande là c'est maman productrice na biso ouais Get Bwanga en direct akuna mama Get Bwanga na bena ko bwaka yo na ko bwaka yo mama Get Bwanga na bwaki yo na tombole na bwaka yo mama Get Bwanga na yo donc femme wana donc na banzo mo ki biso en direct deba sala ke mission deba bo alobi ya ba champion local deba en direct yo sika déjà Get Bwanga ba sala mebele na grand patron Lens na moane Daniel Talamaku antoba bambote belé abana ope bambote ba to ba yambenga libanda to ope bambote abato kate mitebi to ngito kate mission pona ba kache baza libanda ba mo ba désordre bandi déjà aza sous à l'aise te ba ko ya bando créer ba diloko donc et ça la bien te to kato chité mais abato chité mettre moi message moko est-ce que na attente na biso et puis est-ce que ya mettre ninja ouais na ceinture ya makasi intercontinental ça côté au petit maman mettre Migol mais na message a bien été ndena lobika ke non ba champion minene ba ba ceinture ba bombi na ba chambre na ba se ambeto ba zo bimisa yango te pour nini ngala zaki champion de Kinshasa à 30 ans au moment de na tseki yango Angers na beti pe batu na buki batu na pandi pe batu na bomba ceinture na ngate Omsoga, c'est champion du monde, champion d'Europe. C'est qui n'a au bout de la banane. Là, il a après à affronter tout le monde. Même il y a une ninja latine, un message là, c'est pour la latine en été. Vous comprenez? Pour sentir pour bien en côté. Pour sentir un peu naïe bien en côté. Savant de Dieu, c'est un bonheur de chanter pour les seigneurs. C'est le président. Ça non rigole na bateau comme ça ba quartier rebelle ba maçon ba ko ba quartier bana nguba ba ko ba quartier bana ya lotoko ba quartier tayo moko maître nana lisusu bango yo sesu oyebi bango te yo oyeba ka bato yo sote ba bato mais bato ba obeto bazali ka wana maître au moins milangi la malobate Migol ba Migol ba matela ba troisième corde papa changer de solo ko changer solo au moins omoplate wana babengaki omoplate oui omoplate appartement mokoza na nani so façon mopande ezalaka nde motune mpe nde ezalaka ebandi wana ye so na bina utilisele matière ezala mabe yo na bi changer lisolo ifo na ye babime champion de Kinshasa na abetaki nyau donc zali na lioto wana nyau donc napesi bafélicitation ebele en tout cas aza couragé na ceinture ne wana mais ngai nayebi yango te donc la félicité la ceinture là mais na bien côté donc il faut na ça tout na yeba non c'est réellement azana ceinture ngo ya de Kinshasa bolo et bon au pesa animal moi message mon côté il y a encouragement c'est comme message ya encouragement ndenge quand même atabunda ndasala ka le fundu akokufa na verre en pakana na quoi ya lotoko vers le toko en pakana na quoi asayi le fundu te message message mais le fou n'a pas faire en pagalo toko coin parce que pas monter autant ya autobeta yi a ka ta sonité dis-nous ce moment on dit Migol de l'hôtel
bomami bino soka na isi mutu migol ba na soutenir qui est na ba idée na ye avant la voyage azana ba idée bien qu'il faut combattre des filles na mone l'autre za kacheti aza kache yo na bifo na vérifier si réellement senti wana avec yango maître ngana invité yo le 11 na terrain sosa on va faire na yo sobe vérité net bana kasafu wana bana na beta ya na bango wana tuka ba mo okane na bango biso les amis pas c'est poto kota kasafu c'est non kota kasafu wana fona na base na nganya so mobimba alors nga so na yo wana luka peso ba to so ba mo nga msika ba okima bango mo yo mo ibika na habité champion animal côté ancien comme les émissions ngébele bo mutu ba beta ke ba et pas sur ina 4 clubs kasafubu bo pese la ngai King Show Bandal invitation avec sécurité nyonso ba ya pena ba kombana et ça qui invitation ezali ba on peut ça peut être pour ba qui je suis kala na habité na sengi lisusu na sengi lisusu na ngina sengi lisusu champion de Tchango à pena combat je crois les 11 et les 12 bigi moi poussé a beta mikolo le quoi kosaka le quoi koloka oh babuke c'est 3 fois abuka ni 2 fois première fois babuka qui est pas babuka deuxième fois babuka combien fois 2 ça va changer le solo que ya beta pas babuka ni 2 fois changer le solo madame tamakasi changer le solo ana senti changer le solo changer le solo na comme na suka biso na ngai maître chite une émission quelque mabanga to chite une émission na biso natangi yote baboy na tango 4 clubs King Show Bandal très fort ah tu as la médiaté dans la mboka qui n'a malili mais à nous tu c'est Sabino pas les disciplinaires imbattables d'Afrique avec Issa de King l'imbattable calamité à nous aussi sango de Tolbarak ngamo président 4 clubs Bandal si tu as le passé makambo bien zali bambo tebele et pas la famille Tikidi et pas ya maman Léonie maman Mobokoli et pas ya Gisèle Matutala d'Angola oh local de la mingi d'Angola et pas ya mamie Mena Pasta maman Pasteur à solo la Kitoko et pas ya Laurette Bakiwa voilà mère à parler autre nom ça la geste mon baby et pas ya Iguette Bouanga femme internationale courageuse battante bato ba yambenga di banda mboka na girlfriend na Lens Talamaku famille Talamaku Daniel Talamaku na Rit maison d'habillement Rit voilà ça mettre tonton moi qui est toujours bogard toujours propre et dans la maison Rit Talamaku alors bambote ba connaissance la nyonso ba foi na nyonso moindre visa na kati staff la mobimba po balinga mettre tomato maître Turbo ba pesio mbote to bandi anoyo calamité la mois de juin bozo a 4 clubs bandel na son kaka bozo konga na son o pese maître Turbo mbote bino ba champion bozo ko batama c'est le moment où on a besoin na bino ceux qui bomba ba sentir na ça ba parler biso to bimisa bino ba sentir wana message ya muke yangu wana kasi maître avana bana pe mabanga na ngai podita na wana bako na mboko kenda ki wana nani mama nani mama Igeti Bwanga mama Igeti Bwanga na la kaki ono baike ngape na ozongisa libanga na yo na zongisi yango mama Igeti Bwanga mama Igeti Bwanga na sepela ipa omwe parmi batu atala ka chaîne na nga mingi na libanda mboka na mona kipe mutata na ngo isalenga bien en tout cas, dans la chaîne, on a mettre tomate, ça qui bien quand même. Et on a un omela macabo, le bakate, ça va bien que. Vraiment, il y a l'excès qui est. Alors, par exemple, abonné à FL Congo, ça qui Béni bien Castille. Voilà, bien. Aïe. Donc, vrai chéri, on va faire mokawana. On va faire ça goût, on va mokawana. Aïe, na combien suka. Viens là, Prosper Bakine, Nadalas. Tel père, telle fille, Chanel Bakine, Brina Telondo Kambo. Mélanie, maman nanga Mélanie, solo penza na lobi boye. Vérikito la kasi, na lobi comment nani gouverneur de Dallas. Gouverneur de Dallas, Basile Pidi Mouke, gouverneur de Dallas, Basile Pidi Mouke. Na oui mère nanga moko wivine Bakine, maire de Dallas, kasi na zoni pour le bakine. Mingi vienani les coutumiers
ya faut dingo ba le coutumier comme ekini parce que na boka okala ya faut dingo ba le coutumier comprendre petit na okana ndingi zalaka na comme na suka na baki biota kini mwana ndiko boka vraiment modèle j'ai tité longi moko ndanga ya tongo modèle papi fala pasteur nanga Brown Bomalika pe berger etene boko polo na sima caméra na zakina Miranda Joseph kasi na bo c'était ko bongo vraiment Jonas Maza Waljo Zike Benjamin Mosiboni Enjeli Mosiboni kasi na lobi Christian Matissa kasi bien au moins mona 13 ans na bangenge ya mikolo je dis c'est Kalebe Umatoko ai na lobi famille ya mama famille unangunga Mobimba Biramin Kamba Motema ya ciao.